Ma mission TV, le miroir du monde. Aujourd'hui, je peux vous dire les informations à ma possession. Non, des informations vérifiées. Non. Des contacts très avancés. Validés en contact. A commencé à 57 millions sans autorisation spéciale ni à venant. Il y a des GMC. Hollande qui ministre de la finance, j'ai dit au directeur des cabinets que tout ça n'a pas réserve mingite. On a innocent kaka. Coalition. Bango bazana intérêt à kotala po bazana magui trop ba ko banga kezongela pe bango. Nandengeni. Bango ba de makamyo sur mbongo. Nana lobaki Hollande ni ndi matata to lobanga ni. Ya chona français le coulage des recettes. Yo français battu coulage. Rosar basi va préparer que nous former ba député tous ba sortir les sous. Tous les cartes jouées par le FCC et Simbité. Maintenant, il faut créer une force token de la dialogue. Ah, nano balelite. Nano balelite. Kada faut que nous tambol. Au moins na makamane soko bib na samukili. Mugela ba kobeta la gango tolo te. Yo na nzele na dictateur na 2 ans. Bazole la bazana Assemblée nationale, bazana Sénat, bazana 25 provinces, bazana bakomi kolela. À l'époque, batu ya cash. Bon, batu ya cash ba fanatique hein, o bazaka mikimi. Oh, asoki, akomi koloka musala. Eh bon, il ne comprenait rien. Soki muntu azana maili ya kokanga miyibi. Eke ba récompenser bio ko sepela te bibi. Muntu akanga miyibi ba récompenser. Ezama be? Dès que vous avez ce dossier est politisé. Ah, mais on a une politique en dengue wana. Politique en gamibi. Yo une politique en gamibi te. Eh, bien. Yo une politique ani. Na ba information na zana yango. Po na bango bazok kolinga ko diaboliser Félix davantage. Po nanine po bazo banga Martin asa la reprochement na Félix. Compassion ya individu kamereza malamu. Mais compassion ya ba congolais oyo ba konyo kwama. Oza na compassion na bango te. Yo na beshol. Na makambo eteni. Ozo ki ba menace. O ba kanga ninga. Bino boka kaka na sali nini. Bino bozo aga million. Nga yo eloko moko te. Bokangela nga na sali bino nini. Ozo menacer ba million. Alors, bango bezo million tolo bater. Ngo boka kambo eteni yao. Awa. Oh. Tikangai. Journaliste dit bazabato yo ba oya nyaka bato ya mabeba ndoki ya Congo nde bakorele message wana kokopaka na nzela na bango te na kopekesani yo boni yo nganga nzambo kende kopona be na prison wana ya Monique muntu otala kamera tango supa ta kinde ko mukuna to koyeba ndenge nini yo nde olobi me ba ya baza kuna akepa kamera moko na ndale kipe monene donc monto yo ya zanga papa na mama azana makala wana bitali yete basana nzamba okenda komona yete basangi pardon et puis ngaro baka toujours avant na telemela ki bango yo ko baka tete non baka tete pona ni ele te pona ni yese ba soki ndeko na yemo ka limbisa ninga ya binga kinga ya atika ngai. Ma mission TV, le miroir du monde. Allô Congo chez vous, bienvenue encore une fois de plus. Vous êtes nombreux à nous suivre de partout. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre attachement à ma mission TV. Merci pour le like. Merci pour vos contributions sur notre GoFund. Merci encore une fois de plus pour ne pas citer les noms de toutes les personnes qui arrivent quand même à porter un plus à ma mission TV, le miroir du monde, et à moi-même, Bibi Kapinga. Encore aujourd'hui avec un invité au Boyebi. Pour nous personnellement, pour Boyebi est vraiment malamou, bolingaraye. Avec lui, tokomeka tout solo la mouké parce que les paniques de l'autre côté, rapprochement, il y a la mouka na cache.
to solo la moke na contour ya li solo na biso ya lelo to ko solo la moke na contour ya rapprochement wana. Pour na nini ezopesa panique de l'autre côté. Est-ce que rapprochement wana eza solo to eza lokuta? Eza juste moi eloko moko eza créé pour na ko bangisa l'autre côté. Na solo lina bande ko ebele ya UDPS sur ce plateau ba meki ko talisanga ki eza lokuta. Mais na kati ya banalise politique et bon marambo ebele. Voilà pourquoi na bengisi moko ya bino Médard Kankolongo, président ya Congo en avant, na ye ndeto ko solo la makambo nyonso o na bongisi po na tongo alelo. Bienvenue président Médard Kankolongo et bonjour. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci na bande nyonso bakolanda biso à travers le monde na canal ya ma mission TV. Bato bele bazolanda biso balingi bayeba na ngambo na yo selon ba analyse na yo bango balingaka mingi balobi bazali ko constater moi ba rapprochement ya Lamuka na Cash. Alors na ngambo na yo est ozali pe ko mona makambo na miso na lolenge wana. Bon, madame, je pense que ce qui au taliba émission Yambangai Kala, Batumingi ba comprendre que nous ne venons pas ici qu'au sakanameteur, qu'au réfléchir pour le Congo. À l'époque, souvenez-vous, on était parmi ma mission, tu vas vérifier ma mission Nabiso. Je t'avais dit, Nazo mon andenge tezo kende, rapprochement Ekosalem. Na pesa même conseil na batu bafinga naka pona makambo ya bitumba oyo ya politique eza na muntu mususu ya cash apesa ka muntu ala mukambo tete bakomatina ni bakangana binemi ba muso bafinga vous serez confondus un jour. Nous arriverons na jour moko au monnaie Cash, Lamuka, ataba kozala ensemble te autour ya gouvernance, mais bakozala ensemble autour ya ba principe fondateur d'un État. Tenez, Martin Fayulu abimisa eloko moko ya réforme au conseil ya ba réforme institutionnelle. À l'époque, batu ya Cash, bon batu ya Cash ba fanatique hein, o bazaka mikimi oh asuki akomiko loka musala bon il ne comprenait rien. Est-ce que tu peux t'imaginer cette assemblée nationale là qui appartient à Kingakati mobeko moko te ya réforme bako voter ngoko oye ko pesa Congo avantage oyo président ya république à cause on dengisa ko kap ekolekate. Et vous avez vu par exemple tango balekisaki na lombango makambo ya minako na sakata alors que ezalaki programmé même te ba loi mususu ezali balekisi yango lokola boîte aux lettres pour nani parce que uti ngakati au moni na assemblée one jusqu'aujourd'hui le Cambo vice-président et c'est le Congo le sous. Tout mieux que Oko Nyangi Montokozala vice-président, candidat vice-président, et c'est même de bien qu'il y a de mentir yango. Mais à l'époque, Martin avait dit, Tokendena et l'autre yafo non, Asuki. Vous comprenez rien. Nous devons réfléchir au-delà ya Moka. Aujourd'hui, je peux vous dire les informations à ma possession. Non, des informations vérifiées. Non. Des contacts très avancés. Balider bazan contact. Et parlant de kusala ke bandeko FCC ningi na yokaki na baitando mosusu esika bazali kotanisa na itando ekeke ezali bongo trahison na ngambo ya Cash pour na FCC. D'ailleurs, je peux vous dire que même FCCP, dès lors qu'il apprendre qu'il y a la vraie information, batu bala de la vidéo nabiso, bata la commission sur la même mission, nabiso ko bazwaka ba vérifier bien. Nabiso kala,
toza na reprochement de tozo kende wapi nazo biso sur lelo ba information na zana yango même le FCC ba mandi ko zo contact na Martin pona ko diaboliser les sous rapprochement wana na ba information na zana yango pona bango bazo ko linga ko diaboliser Félix davantage pona nini po bazo banga Martin a fait la reprochement na Félix. Tenez, kala, ta on doit partager ba ministère. Nemi Moulanya sa déclaration lobaki moto mokotek a koki ko zo poste soja za mto FCC kashtek. Yango sala kike même ba Sesanga ba Claude Lubaya ba to ba na volonté ya ko accompagner Félix bazo atelo ko mokotek. Au monetango Félix ameka ki ko bonda cha kyungu. Tarande umelaki heureusement que baba zalaki na ilikia tina suka et foutiye donc ces rapprochements entre la Mouka et IDPS cash INC comme izubulu INC akoma ko luka nyoso ajembela atebisi o makoko leza ko na akangi o ngando akangi donc aluka voie de sortie c'est-à-dire que tokoko tango tokoko côté ya makamuna bango na ba Olive na ba sengi na kotalisa yo côté tozali mais pour le moment tout monique alors c'est rapprochement entre IDPS na bon ba membre à CC va comprendre ngote mais ba information les informations à l'icolo ba contacter ça mais à chaque fois na zali bande kwa IDPS na kati ya même émission o ya loko ça dépend aussi bande kwa IDPS ba musuba ko za ba membre ba yaka ba contacter na ba info tek yo za journaliste. Un journaliste cherche l'information. Et l'information, la plupart des politiciens ont l'information. TV. Oh, Kabouya Lobby. Non, en politique, on ne dit pas tout. Félix avant Beta a fait ce gogo. Allez, la Braza, oh non, cette coalition, on va continuer. Oh, alors que tous ensemble. C'est une expérience. Comment expliquer ça au peuple? Mais tant que le lendemain, Kakonda contre-signé. Lobby maloba. Or, il y a une différence entre le dire et le faire. Politicien, l'amener dans le faire, pas dans le dire. Na kolobata la diplomatie. Mais na misala, non comme la réalité, il y a politique. Alors, on va continuer. De l'autre côté, pas qui s'embête. Oui, ma mère me disait toujours ça, je sais pas pour yo kaka batoba oza muluba me muluba ngana tutakango pochulo boye bakate hein ba finga ko kaka muluba mukongo ndeko nanga alors swahili ndeko c'est quoi différence na yo oyeba ka congolais oza congolaise mais oyeba ka monoko wana te na lingande koloba te on appelle ça tendance oyebi ndete na lingande koloba te on appelle ça tendance te alors mais ma mère, moi j'appelle maman Yambi Rose. Non, ma mère maintenant. Okay. Ma mère me disait, tu dis moi n'angwaji, kabouenga kamobilong. Kabouenga kamobi donc. Qui veut dire? Ce qui veut dire que non. Oh yo vraiment, ezaka na ndeke moko, ayaka soki basali bilanga ye. Alors, soko moko lo bilanga loka nzeta molai. Ndeko na soya kaka malembe boy. Bamba ye kakao alali. Ndelo ko Félix, ataba to afie cc. Coalition. Et qu'on continue. Après quelques minutes. Pas contre-signé. Gilbert Kankonde. Mais aujourd'hui, on traite Félix Tshisekedi des dictateurs, d'un dictateur. Au Monique Bandeko Bakei ba marché. Quand on a regretté. Atalici. Quand on a regretté que dictature et comme il m'a cassé que le Katango Yandeko Mobutu. Ah, non, balélite. Non, balélite. Quand il faut que nous contambol. Au moins, ça m'a ramené sur le bib. Nasa Moukili. Mungela bakobeta la kango tolo te yiwana na nzele na dictateur na ideza bazole la bazana assemblée nationale bazana sénat bazana 25 provinces bazana bakomi kolela bongo mokolo bakozanga ta moko nde bakosentir dictateur bakolo bawana na nzoto na moni la mbiri minda katambola na sapato ngoyo ka sange marche na veste na cravate tala sapato milai na marche. C'était une marche vieille. Deuxième marche, parce que gaz est mauve. Donc, pour nous dire que non, rapprochement wana. Et que c'est ça,
FCCT. Pourquoi? Parce que le FCC balingaka kozo Félix na komba ya cage. Ba yebike. Na pas ce exemple moko. Au moment que ba marché salamaki entre il y a IDPS. Il y a la Mouka, maman. Imagine-toi un jour, la Mouka, IDPS, va payer 6 mois d'ordre. Marche! Tu vois, tu as dit, mire, koko yete. Mais au moins, il peut population, ils allaient qui me marche, pas perdre. Ah, ngana monaki bango. Exemple, comme il ngana fanda, comme il na Kishasa. La Mouka na tongo boina du marché tchela. 10 mois de la qui wana avant quand 5000, qu'on a payé 5000. Ba petit bazu ka 5001 ba fongoli mbango. Yo muntu la kola kisenga image moko ya muntu moko boye non batoniye otambola pona ni opona bala ba mina kona basakata oyo yo ko boma mboka batoniye même marché ça peut perdre ata abosono premier tour abosono ki ronsard deuxième ramasser ronsard ata ba ronsoro na balongwa on les marche. Non, je pense que c'est là qu'il y a une distraction. Mais le plus important, qu'on voit en avant, et le quoi encourager dynamique, Madame Sansela Kingakati a bloqué Bisso. Je remercie Balider Obayo Kakabiso de l'un de l'autre côté, rétrécir angle na bango pour te toko maïsika tokomi lelo. Mais yango NDPC Kingakati vertige. Premier vertige, Kingakati perd la cour constitutionnelle. Cour constitutionnelle. Alors, je perds dans le gagné. Benoît Lamba. Vous ne papa Mokolo. A Salembi na yek. Bazo le gratikate. Oh, son directeur a sali. Oh, son directeur la premier ministre. Ba directeur wan. Ba le bagaga comme le monsieur ko la kabango. Oh, son mona e boy na boy. Benoît Lamba longwe. Ba renouveler 3 membres à cour constitutionnelle. Donc, ba perdre wan. Il faut retenir ça. Côté agitation Zobim. Tout ce qu'on a une armée. L'armée, c'est le commandement. L'armée, c'est les opérations. Côté mission Zalaki. Pas Balongolier. John Lumino et le régime a sauté. Mais John Numbiatal ici, à l'objet qui est président, jaloux, naïe, côté ici, président, na erreur. Ah, ok, merci. Kologo la yek, aye baga barrière, aye baga na moni lo ba vidéo mo go so ya so ya sika. Azo betel yo mbata mo go boy. Na biso ki ya tiene na yebi wapi. Alors, yo wana li mopanzi. Koto yo bachela ki motema pona servir na bango na 2023. Ko bango mo to voter bango azala kate. Ba forma ba député na bango na machine à voter. Rosar basi va préparer que nous formons des députés tous va sortir les sous. Tous les cartes jouées par le FCC et Simbité. Maintenant, il faut créer une force donc il y a un dialogue wana et bota ba format et belé et créer trouble ba force et se former. Maintenant, c'est là où l'église catholique nazo télémé na la réflexion je suis pas d'accord avec l'église catholique. Bah comment le rapprochement entre Bangona Kamere. Et ça là qui visite pastorale, il y a les images ndeko abeshole alobi yango na etando eke alobi ekende na nungu te ya zali mosali ya nzambe akei kotala ndeko Vital Kamerhe en tant que un homme de Dieu. Père représentant, c'est-à-dire secrétaire, il y a 5 ans. Maman biso to sambelaka. Moderne biso salaka Christ. Ya zalaka nzambe. Amikomisa moto pamba. Tia koma na niveau ya kosokola makolo ya ba disciple na ye. Pete la lobi kosokola ngata lobi te tika. Oya lingaza la monene. Abanda kozala moke boni o nganga nzambo kende kopona be na prison wana ya Monique mundu otala Kamere tant mosupa tala kinde ko mukuna to koyeba ndenge nini yonde olobi me ba baza kuna akepa Kamere mukuna ndale kipe monene donc
monto yo ya zanga papa na mama azana makala wana bitali yete basana nzamba okenda komona yete na logique na yo donc yaza kaka ya ba star atali kamere amoni mukono mutangi musuko na tobosani yete ba star or makambo na nzambe nzamba aza pona baye bazanga so muni musali na nzambe akomi kutana ka bato bayebani koko sekoti so makambo na nzambe te ya mibale na koboya te mama ata muntu mabe apena droit ya kobongwana yokotana kana bango otona ye mutu boni publicité ezala kambo kusambela muntu pe muntu asali makambo ya busoni okolinga bima surtout mona kana ba politique le non ba yambo me sans caméra yo journaliste non. C'est une visite de compassion. Non, nazolo. Ils aient mon côté. Tant de ko. Ce qu'on a le bien. Compassion. Visite à compassion. Compassion. Visite pastorale. Compassion il y a individu qui a malam. Mais compassion il y a ba congolais oyo ba konyo kwama. Vous avez compassion la bangote. Yo na béchol. Vous avez compassion ba congolais te. Béchol la kenaki ye mon côté to moni après visite na ye to moni visite ya ndekonemi muila. Avant to na emi na koma na kusimba makambo na ye. Donc yo ko sepela, on a compassion ba congolais te. Ah, bino boka musa. Donc to banda pe ko yiba mbongo to yabana. Po banda na compassion na biso. D'ailleurs makambo caméra sali. E makambo ko bomba ba. Jusqu'à là, il y a un peuple congolais te azali innocent, ozali komona yango. Ici quand même avant bakatali kambone ba pesa 20 ans tali cité makambo onion sona kuku bazali ko lukande président de la République qui était. Ah, innocent. Azui téléphone. Allô. Bibi, na kolongozo c'est la baba yimboka batal. Nazo exana na le na réflexion. Eza ebelek. Nazo ka moko. Olanda kitango comptable agendaki na banque kozwa mbongo azwaki combien 1 274 000 d'abord 1 274 000 dollars nana benga kiye po azwa mbongo wana na maboko John Ntomba wana innocent le changala rwan na téléphone innocent vous devez aussi aider le Congolais buzo bwana mwenye alors le Congolais bango balingi to zongela ba serrer leur ceinture. J'ai l'impression que ces pays, les gens blaguent beaucoup. Le monde va lingi to zongela to bandi na bango. Banani ba lingi zongela. Ba tu na zo bazo ba ba innocent. Na ba bandi na bango. Mais makambo nyoso ele. Tika na yebisa nyo bibi ko kata ngaite. Olindo bomba ni tika ni ngai na kende. Bazu. Allo, changala rwan. Et pour John Ntomba yeba kitake mbongo ze bele ndenge wana. Po comptable na ko pesa mbongo te. Na pesa mbongo ndenge wana te. C'est Kamere lui-même. Il a mis ça là-bas. Où pesa mbongo wana. John Ntomba démarrer mutoka ye pas a commis na nini comptable le chef gaza 1 million le bi. Ah, ko pesa la ngawa te. Yo pia nga vertige. Tokota na mutoka. Tokenda na villa na ngai. Ndeba démarrer. Wani innocent non? Hein? Ozo peut relayer yango. Innocent comme moto nyoso alanda yango ezali ngai tende na zali koloba ndeko komeda. Yo journaliste bazali kolanda biso. Ba nyoso te. Baza bato yo ba oya kanyaka bato ya mabe bandoke ya Congo nde ba korele message wana. Kokota na nzela na bango te na kopekesa ni yo. Bato mabe bato ya lokoso. Ba ki ba komi na belle vie. Na innocent. Tout le monde est innocent. Alors innocent peut se combattre mutu. Innocent te. Pour mutu ça s'appelle innocent. Ça va être un innocent. Innocent ya yebi le kambote. Ba koti comptable a tchesa kanase. John Ntomba zu vertige. Bando ko tanga 1 bibi 2 1 million. Mbongo ya mboka azuka papier a commis wo moi John Ntomba je reçois 1 274 000 alors que $100 ba collecter tatio ya mai et tu dis que pas lui gaza innocent botu mulanga na makambo te innocent azolongola un contrat ya 26 500 000
A commencé on a 57 millions sans autorisation spéciale ni avenant. Il y a des GMC. Hollande qui ministre de la finance, j'ai dit au directeur des cabinets que tout ça n'a pas réserve mingité. On a innocent kaka. Innocent. Koko tobola ngai. Nini ya Ousmane. Il y a côté le bosso caméra, hein, bitakuer. Bon deuxième contrat. Lui-même écrit innocent. Innocent comme motivé. Ousmane les autres sociétés il y a bien, Ousmane la sala, Ousmane la sala. Et d'ailleurs, ce que nous avons dit à le Bibi, tu sais que les gens 1500 maisons. Hein? Batonga combien? Autant d'enga innocent. Il ne faut pas prendre les Congolais pour des bêtes. Hein? Pour venir au Yébani, et on doit vous laisser comme ça. Mais tu as que le président, mesdames. Ce qui maintenant c'est le co. Non, tu vois, c'est un Ronsarte. Il y a des sani bango. Basani pardon. Et puis là, on va toujours avoir la télé, mais qui bango. Oh, il y a le bacardien. Non, le bacardien n'est pas nani. Il est pas nani. Je ne sais pas ce qu'il déconne. Il y a limbi saningaya, binga kingaya. Atikangai. Atikangai. Mais tu as qu'un appel. Makambo ya Ronsard n'a pas sollicité. L'église catholique. Bango ba tuna zuburu za batuna ngole loyi. Ba lobi o ba kosa ke biso botole mbisa bango. Na to limbisi to bosanité ba bandele mususu. Ce que ko sabela mutu bible. Yo za journaliste. Pourquoi faut tu me publicité? Na ki ko mona ye ozo ta publicité ya nini? Ya le sambo. Ya politique. C'est ça politique. Ah, ils ont ah, donc il faut que Nzambe soit que Sambe la tchèba caméra. Ils ont la publicité. Et ces politiciens récupèrent tout. Non, non, c'est la visite pas comme les autres. Une visite pas comme les autres. La visite de Monsieur Némi Mouilania. Na prison à Kekotala Ndeko Vital Kamerhe et créer polémique ngana zali kotuna pona nini. Ce qu'on a lobby en Congolais. Pourquoi bato comme pas comme les autres? Bato on parle comme pour nini? Ya kuiba. Comme français. Pas comme les autres dans le sens que coalition UDPS UNC cash FCC kotala ndenge bazalaka. Bato nyonso na yambi bandi kwa UNC bazali kolotali sabalobi moto ya liboso moto ya yambo o asengela ki akende na compassion mingi na ngambo ya Ndeko Vital Kamerhe ezalaki président de la République ou encore maman Denise Nyake batali na ngambo na bango ba compatir penza te pona nini mais faut te le bango pona nini. Ah, donc, on a un président. Comme FCC. Il faut que le président. FCC Vital Kamerhe. FCC baza na raison ya kende kotala po moyibi pe baza na kati. Oyo kombango bango ta 40 ans. FCC bango bana droit ya kokende. Mais basala Congo. Na pes exemple avant le Simba Néhémie. Zoba Sengezi aki kotala ye. Oyebi ke basengezi mwana na ya sala na seni bebango muntu me copie ya machine à moyibi mwana basengezi donc ba nete bazana baza kota batanga mbu moke pa bato est kona ba ko tsaka mabota na makambo bo papa kamere pe tsaka pe mama ba masaro ye pe basengezi mi pe mwana na kati hebi zali na bango donc soki justice ba moni ka tokata ya kamero yo tokata ni ya kamero yo avant comme la biso basengezi azana makambo ya te yo bakango te azana kati donc pona bango hein soki ba pikeni kaka Félix justice continuer ba kusukela na makala baza tout intérêt que de compatir Félix n'a aucun endo d'ailleurs je m'adresse Natala ye bien o balanda kanga na batu na ye papa ye mokolo kaka laisser la justice faire son travail mokolo kaka okomeka kotiane lokolo na yo na makambo ya justice ko batela bato nana komi opposa na yo non on sait qu'on s'adresser na nani nande ko Tshisekedi Félix président de la République pika justice mais bazali kotanga ye nyakati
bazali kotanga ye na kati bazali kotalisa ba nomination uti koleka bongo na ngambo ya magistrature ke ezali kokende bongo na kobalusa dossier de Vital Kamerhe parce que salama ki bongo na veille il y a eu procès en appel. D'abord pour na ko nommer baye basala loi wana za bato FCC ba voter na parlement balobaka que les 3 juges basala ka voter na pouvoir discrétionnel ya chef de l'État. On parle quoi maintenant de deux na ba poste mususu sali conseil supérieur ya magistrature. Ba respecter constitution oui ou non, répondre à la question de deux. Nani bazolo ba récompenser. Soki muntu azana mayele ya kokanga miyibi. Eke ba récompenser. Bio ko sepela te bibi. Muntu akanga miyibi ba récompenser. Eza mabe? Ndesike bazali kotel seke dossier ezali politisé. Ah, mais ngala ngi politique andenge wana. Politique anga miyibi. Yo ngi politique anga miyibi te. Bibi, mais ngi politique ani. Si c'est politisé pour anga miyibi ya Congo. Ngana sepela na politique wana. Bon politisé on s'attend lobby de sous. Le politisant on le peut bakanga nani. Oya oui ba bato bazali kozela bakanga depuis bobata pouvoir yango bozali makasi ya kokanga. Le lobby ke ba juge ya politisé akeso kuna. Kangela nga bato wana. Ngazo ni politique ba politisant ngo. Yo ni politique ngai na CP na politisé wana makasi. C'est un état de droit, justice ça la mosala na yango. Des ali lo sambo na biso. Mais le sambo ngwana te ya kanga donc elinko le banini. État de droit ezali au Kabola à tous les niveaux et le koyayo na mbula matali. Donc ce qui est le bibi à quelque part à Kaboli bana nangali foot nangai yango. Si ko visite ya ndékonomi mo ila nyazali ko déranger pona nini. Nemi ndeko ya FCC akoki kokene bongo kotala ni ndeko ya kachete bazali na coalition bango bazana intérêt ya kotala po bazana magui trop bako banga kezongela pe bango na ndenge nini bango de makamunyo sya mbongo nana lobaki olanda nini nde matata to lobanga nini ya chona français le coulage de recettes yo français battu coulage yego coulette siko kule wapi ekule na posha ko nyangi epule na kosha matata mponyi coulage ya recette mama ne le beke politique za justice politisé pour ne miyi mais ce qui est bandé mais bako so ba bongo ezali kolobama ngatende dans l'eau ezala ngai na sepele na politisé wana kangena nga miyibi bako kanga manyo so bako sele na makala et vous allez voir comme conséquence les mecs ko tala yek pona nini parce que bango pona ko batela batu ya kanyaga za musala na bango o je frère bako tanga ko mwana emi kuna ti logo on en parle to longo kuna makambo oyo omona ki eleka ki dernièrement wana na villa kishibalo baki ndenge kimbota bayokana ki nani niti na ngobile 60 millions c'est ça gate bayokana si bango 60 millions elali balenge batali sakeno bango bako tisa alliance nak ça prouve que bazali famille. Ça prouve que bazali na bomoko mais na ngambo ya boyi bomoko na nini na kanyaka soki baza oui baza bomoko na pesio raison baza bomoko po bana chop na konyokola Congo baza bomoko kwana je te le conseille baza ini autour ya koboma Congo ya kozombongo Congo là il n'y a pas débat bakoza la basanga na tala bato mususu problème eza wapi mais nous disons maintenant que la justice est bande mosala na yango vous allez voir lobby qu'est-ce qui arrive rapprochement wana la muka IDPS et Bangisi Bango l'FCV créer une crise cette crise là-bas crée une dynamique à l'interne alors il faut chercher celui qui est le plus faible Kamerhe na position à Zanango Lelo il est très faible il peut s'accrocher à n'importe quoi pour trouver une solution raison pour bakosaki et 4 liberté provisoire au biso tout contre c'est une loi minable na sakata c'est pour contrôler justice. So balingi na moment ba betier ba tete justice biso to bimisio au contraire yakana ngamo na biso pour 2023 ce que tu vas comprendre que justice balingi ba puka et kimi bango ba miso ko créer oh tozana dictature boyena boy c'est ça le vrai enjeu alors il faut yeba que ko simbate et ko simbate le liberté provisoire ba rejeter yango mais nous disons que en appel dans quel on va nous fixer
je peux vous rassurer que le dossier... C'est pour le 7. Oui, le dossier là, comment il va s'en sortir. Il va s'en sortir. Pour l'histoire de nos enfants, mais il faut que le dossier est à zéro. Déjà, cause au balobi qui va reporter dossier, les alités bandeko maître Koko Kayou, il faut que ne bongo ko sangisa penza mikanda, bakenda ki bongo na saisi. Ya mikanda mosusu autant mosusu ezaki kozanga pour te ba présenter yango na procès. Procès ça qui même pas 15 minutes. Je peux vous rassurer en bonne et due forme. Kanyaka ezwami mingi. C'est la votre malapatience. J'ai encore des éléments. Je promets na bato. Na goya ba makambo musuna zana yango awa ba bombe ko beta. Il y a eu détournement. Papa Kamere asenga peuple congolais, pardon, peut-être na 20, hein, balokola ta mwanda mumuke, mais arrogance c'était. Nazomona comment ko bimeka na likambwa na te. Na ko ebisani yo. Il n'y a pas moyen. D'ailleurs, tu sais que même Amida, il est arrêtable. Mais bah check entre parenthèses, ngagu tuna kotela ki la fois passée, mais bango ko tombola ka ba yimboka. Patike biloko biso ngo batombola ka bisote. Yoko pesa kanda. Maman, quel est ce pays où on tongo boye? Koura kenda 20 fois par jour. Ngaza ki ko tombola kenda ki lelo, otali batu net batu Haïti. Pas c'est qui million ka ba yiba ka ba million. Pourquoi? Et puis on est mieux que kotala ye. Dans un club d'amis qui veut compassion à Bango. Une visite de pas compassion. Comme les autres. Et tali Bango. Mais président Médard Kankolongo, ndenge tozali komona ya makambo ezali kokende des crises en crise, c'est fort probable que moi dialogue et salema. Wana eza inévitable et kozala, ça je peux te rassurer. Les éléments à ma possession et c'est le long de Kofayu raison. Non, mais moi, je te dis qu'il y a une différence. Nangana Batumusus, Ngana Sotena, proposition Fayulu Wana. Il a sorti à crise. Oui. Quand les autres insultaient, moi, j'avais analysé la solution Yangot. Mais le plus important, est-ce que, pour former le gouvernement, est-ce que FCC na kota na ya kundima, est-ce que parce que Félix jusqu'à aujourd'hui a un problème à tabalier na à satisfaire bango na nos têtes, comment ça va se faire tout ça. Alors, est-ce qu'on va créer Martin Pansina la muka que non, bakoki ko zo kaka institution wana na bango wana ya ko réformer ba institution, ce qui bako sala dialogue autour ya parce que le système il y a 2023, on doit préparer ça à partir d'aujourd'hui, il y aura rencontre et puis pour parler ça très avancé. Alors mais président na CPD mingi ndenge ou répondre les sous na invitation na biso bande ko ebele o bazali ko landa biso balobi et fallait qu'il ata au présenter ba condoléances vraiment le plus attristé na bande ko na biso o bakufi bongo na ngambo ya Kipuku na éviter ce qui ozwa qu'il est information ya bande ko na biso ba bomi bango na moni bande ko ebele penza ba tweeter pona y a cela 10 jours déjà depuis bande ko na batiki biso amo peut-être na ngambo na yo avec beaucoup de peine. Je pense que bande konangai on est des cœurs bazoko fa basadini le sumu na bango bazaba congolais baboto na bango mabele na bango et je crois que le président de la République alobaki kakola la tenamba komi kola la po tant que bakomaka ba congolais ça doit cesser et tout monde ba otiko nommé ba konzi ya sika na armée peut-être yango wana opération ezeleka na fait cesser alors tout monde si au moins na bakonzi armée baye ba me concerne quelque chose pour na bande qu'on a vu ça fait très mal. Ça fait très mal. Tu apprends que tes compatriotes des 100 et quelques compatriotes basalini ont laissé ont quitté la terre des hommes. Voilà. À l'occasion de rien, les sous n'ont pas botemi ba congolais. Mais si ya bato ba yebani ba kusala ba business na bango et c'est regrettable. Vraiment c'est très regrettable et nous nous battrons, c'est pourquoi nous voulons un Congo en avant pour un jour protéger les intérêts ya bande konangai. Alors protégeons les intérêts ya bande konabiso na koloba. Ouais biso mosala tozo yango yo tomoni Sadek na ngambo na épée a pesi ultimatum na bande ko ya Zambie 7 jours ce que to bandi déjà ko compter le lot comme on dirait na 3 jours est-ce que ba ko respecter pour te ba retirer bongo ba troupe na bango na sol ya Congo.
Moninga na sala ki analyse moko contraire na ba to mususu contrairement de ba bazo ko aggraver ngo eza mabe kuzana ba groupe armé na mboka, il faut condamner ça. Mais il y a une différence entre groupe armé et l'armée étrangère. Au moins avec l'armée étrangère, vous négociez directement avec les États. Avantage yango wana. Mais les groupes armés aux Omonaka au Rwanda, Tindeo, Maïma ya Kotumba, yango 150 go essayer la carte. Tilelo. Mais les armées étrangères sont à côté Libye, vous les identifiez, vous négociez un État direct. Et nous pensons que le processus soit... Parce que dans la diplomatie, il y a 3 options. L'option diplomatique, quand ça échoue, une option militaire, mais nous disons, nous devons être forts militairement, afin que Bilo Kwandengewana est salaté. Vraiment. Pour comme bon, il faut militaire, équipé, balia bien, très bien, afin que nous, babundelaka, et cololier que nous, politiciens, bakoye, millions, policiers à 80 000, c'est inadmissible. Nangambo na otongo zali komona ke Banque mondiale lelo atali sina mokili mobimba ki azali ko reconnaître les sous ba superficie ya Kalaté ya RDC ezali ko lobeloni. Agora ndaba wana te. Le Congo, madame, c'est un pays béni de Dieu. Ce qui est là qui balkanisation, parce que bakatelu sont beaucoup kala. Mais ça quand même message pe nangambo ya Banque mondiale. O ebina mokili, hein? Pardon, ce que vous avez en mboka, vous convoitez. Oh, Rwanda Betibiso, qu'est-ce que vous faites vous-même à l'interne pour vous protéger? Banque mondiale, tu as combien de milliards, non? À Pessibiso 1 million, mais ah, c'est jamais la 57 millions. Bah, tu as 15 milliards. Pourquoi pas te calentir tout ce financier du mot? Le problème n'est pas Bango et Abisso. Avant de voir les autres. Tout le monde a par exemple 15 milliards. Mais tu as la Banque mondiale 1 milliard. Alors qu'ils sont 15 milliards. Et ça faute n'abus avant de voir les autres nous-mêmes. Qu'est-ce que nous faisons pour nous-mêmes à l'interne avant de voir les autres? C'est pourquoi on demande des leadership forts pour tout ton gambo. Mais pour le reste, je peux te rassurer, c'est pays a un plan prophétique. Président Meda, dans ses frontières. Nga azane sengo ya kweba kena yambio tozali kolobela depuis to banda ki tolobeli likambo état de droit. Alors ndeko Faustin Fitika atalisi na mokili mobimba te akosa na peuple congolais te azali bongo na mai malade. Atalisi na mokili mobimba te yena ministre ya santé bakotaki na moi lisolo pote ye ba dedouanele ba o etali bongo ba conteneur na ye na ngambo ya Matadi e ye awatali sana mokili mobimba ki azali bongo maladi tango ozali koyoka bongo yo en tant que congolais au povandi pendant 4 mois na ndako na yi confinement. Mais yo mona ki réflexion moko na sala ki yawa na makambo eteni ozwaki ba menace o bakanga ninga bino bokaka na sali nini bino bozwaka million nga yo eloko moko te bokangela nga na sali bino nini ozo menacer ba million alors bango bazwa million to lo bater ngoli bika kambo eteni yawa awa tika ngai lelo to soki wapi likambo ya ndeko na lobby nga différence na ngai na kotaka na makambo na sentiment na koloka ni pe na vérifier est-ce que ça bongo pour manipulation peut commis trop. Donc je mets ça entre guillemets et ça faute na ko mettre ça peut l'état n'a continué na recherche na ça la paix après na ko pesa. Mais analyse selon moi président ndeko Faustin Fitika ponga na zotelisa ka justice ndenge président de la république abaki esala mosala na yango ndeko Fitika telemi na etando eki atalisi na peuple congolais ki akosa biso, c'est-à-dire soki ba conteneur na yo wana ekomaka Kinshasa lelo mbela dénoncer. Oui, et d'ailleurs ngazana ba information ba lobi ke no ye il paraît bazana ba compte lingi basala na ministre ndale ngasa les chantages. C'est que j'apprends. Est-ce que c'est vrai? C'est la justice dans ces pour tout le monde la lumière na likambo owan. Mais ndenge asengi pardon to limbisa ye. Ngana kota na biloko na bination entre parenthèses na vérifier nan. Ndenge asengi pardon na peuple congolais qui a kosa biso. Ah ngana kota biloko na te. Limbisa ngana cha entre parenthèses. Na dossier wana avec plus beaucoup de détails. Nous sommes arrivés à la fin pour aujourd'hui. Président Napesio merci ndengo répondra qui une invitation. Tokomi kotala makambo ya mboka ndenge ezali kokende na yebite nini tango mosusu ozela ki na ngambo na yo na tuna ona tunite.
Non, moi, ngana kosenga kaka ke bande ko FCC na marche ami balé en tout cas baya batambola na sapatu te. Tala ngoyo kasa sapatu e batambola kana marche ndenge wana. Bango bandi démocratie bandi ko yokola. Deuxième marche za mongolo nini? Non, on va annoncer. Il y a trop faut batambola. Puis ka kende ko Fayulu nde fallait qu'il y ait les premiers à reporter. Voilà, donc base na pime molai ba bako miko la kaka de boza bibi baza na dictature ezali ndeko niko fai journaliste uti ko sala bongo akitisa population na nzela pote ba meka bongo ko solola batalisa ndenge nini makambo nyose komi bongo show bakangiye te mais je dénonce. En tout cas, mujajini du peuple. Voilà mon tonangati. Soki en tout cas bakangé illégal. Mais batika ye. Moi. Batika qui est déjà mais bakanga qui est nan. Ah voilà, je ne suis pas d'accord avec ça. Congolais ont le droit à exprimer opinion na ye. Yango to bondi sala ka bato ya FCC. So bakanga qui est pour na bongo en tout cas faut batika. Nous so batiki différence quand même na boko banjoka ba betiete. Nga bakanga ngana boko ya kabine ni na diet. So da moko za bota nyata ngaka kakao. Follow frame vienanga ozobo manga azolongola te babimise loko moko boye ezane te big oyo pa batianga na zone bibi pilipili bato wana vraiment balingi baboma biso na bimisa ni yoyi mai biso bimangai mais soda wana na bosa na ete na mona ke kaka moko biso na zokende na kipwanza na mona ye anyatangawa na bimisa vienanga ozobo mangai azoteka teka mama moko mto sauver ngai. Mais le comme ko tambola le dictateur ezali deuxième marche ina mona koko nyangi ndinga aboma makagas bande ko balandi ya ma mission TV ya Lo Congo to pesi bino merci bientôt une émission disponible pour Nabino to kozala na émission moko débat Tokozala awa na plateau avec 20 questions. C'est le nom de cette émission-là. Donc, Bino Nyonso Bokozala wana Borobanda routine de la biso ba question na Bino. Juste 20 questions. 10 questions pour la motozaline à gauche, 10 questions pour la motozaline à droite. Nde Tokosolo ensemble na Bino. S'occuper. Téléphone et Kobanda Rosala bongo ouvert pour na Bino. Alors, Bande ko Nyonso o balingara ma mission TV. Popo Kaliso nangambo ya GoFundMe na biso ezali bongo gérer na mama Babette Lusangwa zali organisatrice ya récolte wana pour que ma mission TV efongwa malisusu et ya lisusu monene koleka to sengi mingite contribution na au juste ya $1 pour que récolte na biso ya fond et atteindre vraiment niveau nango et to kozonga lisusu na etando eke pour na kopesa bino merci GoFundMe na biso isifi obeta soutenant Bibi Kapinga ou aidant Bibi Kapinga ou retrouver biso na Google pour que o participer na contribution na yo. Soutenir des règles qui est merci beaucoup. Tokutani Mbalasima pour l'actualité mosusu merci beaucoup président. Merci Derrick Lukeba à la régie en même temps na caméra en même temps na machine. Merci beaucoup. Merci à Volding Kituka à l'assistance. Tokutani Mbalasima pour l'actualité mosusu. Pour plus de précisions, contactez le numéro de ma mission TV. Bye bye. Ma mission TV, le miroir du monde.